esengo makasi ya kozala boso ya baetandola bino na bomesano tomesana kopesa bino basango ya ekolo Congo lolenge nini mboka ekokende kasi tokoki kosala boni po ete tomeka kopusa ekolo na baposa oyo toza nango e tozoloba ete Congo na biso eza na bozwi ebele ekokende liboso te mpo ani kasi tokoki kosala nini mayele na yo WhatsApp ezalaka wana commentaire na yo nde kosala pe ete tozwa yo mayele tobakisaka mpo koloba oyo tolobaka awa lelo na kozala na Eric Chiswaka ezalaka po koseka te me ebele alobaka po ete tomeka kosalela yango na baepa bazalaka na kokamba ekolo na bokambi ekolo na bibonga ya kokamba ekolo en tout cas ezalaka wana po ete bameka kozwa mpe mwa ndambo toyaka kocharge bango te esengo makasi kotala 7 président oyo bakiti na mabele ya ekolo Congo mpona makambo etali SADC topesi bango mbote pe toyambi bango malamu kasi biso tosengi bakongolais batika hypocrisie na Eric Chiswaka tokobeta masolo ya fara Antoine Tshisekedi na bakongolais oyo bamekaki kotuna ye mituna mpona makambo etalaki Jean-Marc Kabunda tokobeta na Eric Chiswaka tokomi wapi na makambo etalaki pétrole basilaki bongo kosakola toyebi te so ekomi wapi na Eric Chiswaka tokobeta mpenza masolo lisusu mingi mpe ya justice toyebi te eske Tshisekedi nde asambisaka bato to ezalaka bato bakongolais oyo bazalaka na bibonga ya justice oyo bango bayeba kosala bokasi ya mboka na nzela ya justice kasi wana nde tokobeta mpenza masolo na baoyo mosusu ekokota na kati mpo ezalaka esika ete tofungolaka mayele na biso toyaka na bosoto te kasi toyaka na bamayele mpo ete tomeka kokabola ngo mwa mboka napesi yo mbote mpe na mbio malamu Eric Chiswaka mbote ndeko Ange mbote na balandi nyonso baza kolanda biso partout mbote na mokonzi ya mboka nga nabengaka ye toujours l'article 69 ya constitution mbote na président Modeste Bahati Lukwebo moto apekisaki MONUSCO koyiba mbongo ya l'État. Bahati Lukwebo c'est lui qui a interdit à la MONUSCO de voler. Alobi na bango vous avez échoué donc il faut que nous prenions nous-mêmes en charge. Donc mbote na ba congolais nyonso baza kolanda biso. Te utapesi ba congolais mutu makasi batamboli kuna. Te ye apesi ba congolais mutu makasi te a rappeler ba congolais babenga nini responsabilité na bango. Alobi il faut na bino ba congolais bozwa responsabilité na bino. Responsabilité bino eza nini? Eza ke bo s'enrôler na armée poto benga na MONUSCO kinde biso moko to protéger ba intégrité territoriale. MONUSCO ya bandine kosala kope ya minéré, kope ya badiamba po atekaka pe diamba. Kope ya bombe ba milaka pe et puis ça la kope ya basi. Omonaka na mituka moko ya MONUSCO moni ba agent MONUSCO ba sana kati ya mituka. Donc eza ba kope na bango. Donc je crois que le professeur Modeste Bahati c'est une des personnalités politiques de notre pays où il faut congolais. Donc voilà ba domaine nyonso mokili. Oya mabe. MONUSCO za domaine nyonso mokili ya mabe. Côté kabasi, côté kaba organe ya mibali na ya basi asala kango, ko exploiter ba minéraux. En fait, c'est une milice sur le territoire congolais. Donc biso totali professeur Modeste habité te bateau ba ma biso mabe. Habité te congolais, il faut se prendre en charge. Côté na carte armée, défendre l'intégrité territoriale na yo et c'est par la suite que les Congolais se sont exprimés par des voies démocratiques, c'est-à-dire des voies où est une biso na constitution ya ko revendiquer ba droit na biso. Bien que tout le monde qui apprend ndenge MONUSCO abuma ki ba congolais, on a vu ça. On a tiré à bout partout na Kiseni, je crois. Mina mali ba seki ba congolais ba lobi ete mibali bazate na Congo. MONUSCO abomi bino na mboka na bino, bango kutu basaisa bango ka mikolo mibale ba bengani mo baté. Te mibali bazali na Congo mibali penza bazali. Peut-être que M Sotanga ba mibali M Sotanga za Martin Fayulu, Moïse Katumbi, peut-être atanga batwana. Mais vraiment mibali bazali wa Félix Tshisekedi aza mobali. Dans elombe so atele mi bote peut-être elombe. Otali ba tsobi tete za elombe. Otali ba Jean-Pierre Liya otali elombe. Otali mboso bité Christophe Lutundo là oui, Lutundo là tu regardes, tu sens que les hommes sont là. Et donc je pense que peut-être la délégation ouais moralobi yango, mais nous avons dans ces pays des hommes capables d'assumer. Oh Moronzambo ka fatia za kosala, ba tous baza komona yango ezali, donc bien en responsabilité. Le président de la République est un homme responsable, un homme qui agit avec une volonté déterminée. En fait, webi elenga fatia ezali volonté. Elenga fachi, au moins fachi c'est oko inaité. So iné fachi c'est que olala nando kesika moko. Sincèrement, fachi oko inaité. Fachi ko moi na botami sikoyo. Ceux qui atali fachi babité ça nakutana gene na paradis. Excusez-moi. Donc c'est un homme qu'il faut avoir plus de respect envers lui
et il a un sens élevé du patriotisme. Oui, Elenga Fachi aime ses pays. D'abord, il est au Congo Makas. Et puis, il travaille différemment dans le Batoumus. Moi, il est en sécurité de l'Est de l'Afrique. Le président Tshisekedi s'est investi dans ça. Vous sentez peut-être que non, mon Konzazali. Mais le temps qu'il y a passé, Kabila a insécurité, Zali Nango, mais Kabila a noté qu'il a bombé à l'époque. Donc, mais vous sentez que Tshisekedi, c'est un homme touche à tout. Un homme qui a en fait une sorte de maturité élevée. Et la détermination, on le voit. Bon, on a partout, à gauche et à droite. Tout le monde je crois, dans Kanluka. Tant que respecter misala esalama qui na Kanluka, vous avez vu le président Niati Potopoto, le président Zagotambo, le président, vous sentez que le président est mort comme ingénieur. Vous sentez qu'un homme existe. En fait, il a fallu plus de 60 ans dans la président aux années les lots. Et on le voit comme c'est magistrat, lui a mis ça Java Kabunda Kabunda prison, à Zongse Landa ko le résidence surveillée. Après le on va couper ses libertés provisoires. Bah, tu vas comprendre, tu n'as jamais fait Tshisekedi là. Non, non seulement, Tshisekedi là jamais Okangisa Kabunda. Pour Okangisa Kabunda, pour Kabunda na valeur nini. Tout le monde sur Kabunda a pesé à pour associer Tesco. N'engagez pas qu'on rejoigne Tshisekedi comme un. Je vous dis Kabunda a pesé à ta poste, mais c'est une réalité. Kabunda, en fait, Kabunda ne peut. Il faut pas. Il faut pas. Bon, mais Zira Félix Tshisekedi na Kabunda té. Eza Sony. Pour Félix Tshisekedi atika jamais kolata kaleso ya kombo ya Kabunda na elongi ya Kabunda té. Mais na lobandela ka Kabunda lata sous-vêtement ba comment fachi béton alati yango. So on comparer Félix Tshisekedi, on peut pas le comparer. Kabunda ya mela na tasse pesa elongi ya Félix Tshisekedi fachi aza ko mela café na elongi ya fachi. Kabunda aza ko sambela ndako notre père qui est aussi que tozo asaliti na sima abi que les reines de Fati viennent à ceux qui na prière à bongo. Vous ne pouvez pas les mesurer avec Félix Tshisekedi. Kaboul c'est un frustré. Kaboul d'ailleurs on ne sait pas Tshisekedi qui l'a arrêté. Et là regardez ce Kaboul la vérité à pour batouaï bango. Kaboul ya lobaki ya mbonga l'état et qui ndaka na ba paradis fiscaux et kota na ba jet privé. Tant à lobby on a Radio France Internationale, procureur près de la cour de cassation, oui, a interpellé Abengi. Ndekwa kei a lobby boyo lobaki ke mbonga l'état bimaka Kaboul bi oui mbonga l'état bimaka na yebi ke ndaka. Vous avez ma preuve, nazana ma preuve. OK, tout ça vous là yo oya nango. Ya ka les 12, ya la biso ma preuve et tout ça toi entériné nango. To landela bato ba ko yibambonga l'état. Kabuna ki ndako. Et comme il me ma preuve, ayaboué aza ma preuve. Te ba tout naé, monsieur ou les preuves labi après cette théorie a des bonbons. Il y en a mais il n'y en a pas. Mais théorie des bonbons ndengeni. Nde ba bitete moto buki lokuta. Balabi après c'est des possibilités. Na totinda yo na résidence surveillée. Toti ko ndako na résidence surveillée. Na toti ko na makala kabuna bité ngape funa ko makamere na sala succès na kende makala yemo kanzimi makala. OK, procureur na batu justice basali mikanda ba entériné batini na makala akoma makala be alinga asala buzz habité ke okuta na François Beya habité tete na ko okuta na yote pardon na ko okuta na yote pourquoi pour ngai François Beya na zakana Félix Tshisekedi mais jamais na tikelo la café na tasse na ilonga Félix Tshisekedi yo mela na je ne peux pas te rencontrer aboy ko yamba est-ce que que François Beya aboy ko yamba aboy kabuna tikali kabuni kaka ngungi ya makale tsuye tant ka ngungi ya makale tsuye kabuna bengi bazuzi na ye abi tete boy bisa procureur alongola nga mbangu nazo ko kokate ati nanga na ndaku na ngai. Mais président, vous avez dit que Makala. Azongi nanda kute, ti suka za Makala. Mais ngungia Makala essuyer. Ndeza wana talaka amesana na Carolite. Ando pakola ngo suke bele. So tawo so akomi kuna na oni so pakola Carolite bimaka pembe. So so ngungia suyo. Omoni bien biso bato mwindo ezaka so ngungia suyo. Moi tache ya rouge ezate ozalo peza bien. Ata so beti makile zio ya nzoto ya ngungia. Eleki nango kaka. Mais siko muto apembe so ka ngungia suyo tango beti bo etikali ba trace. So ngungia makala taka ngungia makala. Ngungia kuluna, ngungia botelaka batu biloko, eba ngungia swan ebandi ko soye. E su habite tete awa na base ke na revivre te. Abengi bazuzi nayi. Boyebi sa procureur alongola ngati ndanga na résidence surveillée. Bayebi sa procureur bibe et aussi mbate ngai awa déjà na saki mamuso albaki makala botika fa na makala. Abandi est-ce que ebi ke lelo procureur gangeli bango? Ba avocat ba ke isu ko plaider te bolongola ye awa azonga na ndako résidence surveillée. Mais bayebi mais Kabunda lobaki kenda kuna yo atonga ki na 2,800,000 wana kolala wana te. A préféré alala makala. Mais lala na makala yo za pomba yo otobolaka ba pine ya bato. Yo obika Kabunda botola batu tina ba kabelo. Yo abotola ba kabelo
En fait, so tali kabu na o comparer na bano ba ibara bilo na Pascal. Oui, so tambula na Pascal wana ozo la mutu kasoka nini za okenda ba boto la rabat. Donc vous voyez, donc c'est un homme qui n'a pas de respect avec le président envers le président de la République. N'a pas de respect avec l'institution. Ya kosi makambo, akoseli ba konzia mboka makambo. Alobi mbonga lete bimaka. Mbonga lete bimaka prouver biso mbonga lete bimaka. Aza incapable ya ko prouver. Mais ezali oza ko sakana na l'état. Yo za koloba na italien que mbongo l'état qui. Mais venez-y prouver si l'argent de l'état sort. Eza kanda mokonzi te. Komona ye liboso ya bayimboka bizana na loba bocha Tshisekedi na biloko wana te mokonzi mboka ko kokita na sema kolaka bunde te. Mokonzi mboka kuta beta ki mukaraza ko kipa te chef de l'état la makambo na te aza. Non mais écoutez, voilà vous parler du discours du président de la République Nadjamena. Mais il faut tout le bilan makambo mokonzi mboka Nadjamena pour ba comprendre bien. Oyebi Tshisekedi a ko rappeler ngai Mobutu c'est Kukumbendo Wazabanga. Oui, mais c'est rappelé na Mobutu. Mobutu est un vrai président. Bako sabinoté. Azara bako zaboka obetela masolo timana masola bobila dawe. Mobutu a obetela masola bi ah mais ba pasteur te to ke no na ko sala prière veiller na basi. Yo pasteur sala prière na basi. Na basi abato na ke veiller de prière. Mobutu a mutu moko en fait il parlait de ce qui était dans la société. Makamunyo c'est dans la société. Obi natanga Mobutu soki internet ya WhatsApp na Facebook ezalaka ndepe Mobutu alingaka za la maman na mutu za connecté sur internet et puis alandela Mobutu pour Mobutu à cette époque là Facebook WhatsApp n'existait pas mais Mobutu parlait il était le mieux informé donc on s'est rappelé andaki na à côté les en fait kozala na peuple congolais a osa speech et puis masola Mobutu ando bana lingala elle roi Kabila te Kabila banda je me pose la question ngapeza na tout réfléchir bien. Eric sera peut-être par erreur, un habit par erreur ou par accident. Na commis président aux États-Unis. Ti na sil da sali mandat na la sis na bi ko lo anglais. Excusez-moi, c'est pensa mutu na pensa il faut ba serrer ba vix bien. Mais il y a le anglais déjà. Mais il y a l'anglais la langue officielle na biso. Oui, ça parmi ba langue to ça on a kata mi kanda na biso te. Mais français déjà parmi ba langue to lo barat. Linga les parmi ba quatre langues nationales na biso. Yo déjà Kabila lo ba lingala. Et là Kabila lo roi lo ba lingala moko na bisa yo. Batata ba mama. Lelo na kolale la bino na mabele na bino ya lelo. Oh Eric maleme. Mais est-ce que nazo kosa? Maleme Eric. Campagne électorale en 2006. Na bandeli elo kaliboso o Kabila loba na lingala. Batata ba mama wana na fikine. Wana Kamere Vidal Kamere directeur de communication na ye. Mais makamona obaza soluti. 2006. Kabila ye loba tala lingala nakoloba. Batata ba mama lelo nakolale la bino na mabele na bino ya lelo. Batakangi mabele wana zo ba mabele nakolala na mabele awa. Mais dans quelle tonalité? Mais c'est une vérité. Alors pas peut lingala o ba congolais batikala na mutu. Lingala muso ba batuna kai bakin marché eza yo habité ngate ya sifa. Ah aba bakin marché eza ya sifa. Alors rappelle ngala te ozo kote yangate ya shifa. Elo kalobande yango wana. Kabila babis azo ba eloko. Te wana lingala te. Eza lokwa mutauti aloba anglais, auti aboyebisi loba eloko moko na lingala akoloba ngo loba mabe. Kabila awa na fikini kana fikini. Alobe loko moko balobaki eloko na kalobaki batata ba mama na kolala la bino na mabele na bino abaki bongo na mabele na bino. Ba mama bagaki papa na mabele na biso ata yo moko. Et puis ba peuple congolais ba ndelier bis yo gaye. Écoutez. Babishe ko ya lobby. Mais ce que j'ai dit est une vérité. D'accord, Ange. Ngala ba makambo vidéo ezali. Mais ça na tokoluka vidéo na kotia yango. Discours na ye. Papa Kabila. Bis. Écoutez, monsieur, écoutez. Babishe ko ya lobby. Bis ba biso bandela. Ya bi babise ko ya lobby. Donc pour na bis ba senge babisi. Vous comprenez? Donc, on a eu la mort au président moko. Oyebi hermo na sekaka. Donc toi hérita pesa mutu moko penza de bengara. Li babe la Congo ya ndenge nini. En fait, on avait un président qui n'avait pas la taille des Congolais. En fait, quand je parle des Congolais, les Congolais sont des hommes sages, intelligents. Les Congolais se distinguent. En fait, ils ont je peux pas appeler ça faculté de la distinction.
Les Congolais qui vivent à l'étranger, ceux qui nous suivent vont nous affirmer, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, c'est distinguer, ça la distinction na maramnyonso, na ba étude, na entrepreneuriat, na maramutu. Si les Congolais, les Congolais, les partenaires aux États-Unis, ils se distinguer. Donc nous avons des gens intelligents. Mais nous avons aujourd'hui dans un pays ici, le nôtre, un monsieur que je ne sais pas, toujours, nous avons un regret. Pour ngayo Eric Tshisekedi to betama oui na pas sina Kabila pour to betama sous régime Kabila to tambola mama couloir to ça la marche contre Kabila to betama donc ce que tu vas kena mo penser peut ça peut libertaire au lobati sous Kabila yo za libertaire au loba na ba ba to boni mama Mario bacheke tumba ko na zolo po azwa attention au loba porte-parole a décidé te azara porte comment porte-parole te comment secrétaire général a décidé pour Nanyo Martin Fayulu la mon a reçu capacité il y a des voix qui te côté abara des voix qui te ka tanga bien te et puis des voix qui te kuma les aramuki yango ce que zaki mama azaki mama Marie habite mama Marie tanga bien et puis elle va bien mais n'est seulement solo pour tout le bataille moko conférence de presse des voix bazu des voix ba fandicie bazu Fayulu ba fandicie mama Marie c'est mama Marie conférence Fayulu pas kangelo ya Hollande mama Marie azolo mama Marie ça là ça speech conférence de presse pour Maman Marie. Pour Maman Marie, il y aura un niveau. En fait, Maman Marie va élever un niveau. Tout le bas, na katia Congo, on va réclamer nos postures à terre. Corrélevani. On va pousser ça faible. Il y a un fait le bien voté. Na discours na ina jamina. Alors bi ça dans ça le pousser, on pousser oui. Il a raison. Alors bi que opposition ba on va ça là. Et dans opposition, au bango va tirer au ça mais tu sais que dans la raison. Républicain, on a Maman Marie fois les. Quelle opposition républicaine, opposition va bololé wana. Maman Marie. Il y aura niveau opposition, il y a aucun Maman Marie. Maman Marie tanga wapi. Ai ba to ko luba ko sala momoko na français. Mais aza congolais, ba bi faut ba congolais débat les caliboson de monde. To boité mais il faut que ça ramène à mon niveau. Bino mo bozo kwa kize ka nani Martin Fayulu aza mpaya, che Maman Marie aza congolaise. Te Maman Marie aza maman Martin Fayulu. Martin Fayulu a bombé biso maman na YouTube mi say vérité ya ngona. Maman Marie aza maman biologique Martin Fayulu. Tala re longa Fayulu, tala ngobie so mto Hollande biso ba illustrate image ta bo ozo longa Fayulu yango, ozo longa Maman Marie. Omona te ke maman et sa fille. Bodi boko saka biso. Bato na ka papa na ko monani. Jang soki nani wana pesa. Ebi osa nyango. Ba yo tule maman na nani. Alobi ye abotama na changu. Apesa kombo ya 1957 na njili. Oh, na 1957 njili les anonté. Ezaki na Zamba. Est-ce que vous comprenez? Donc il nous a brandi sa mère. N'a bimi c'est tandweke. Et tout le monde dans sa conférence, Maman Marie de Liboso. Maman Marie a fingi ti bazie bakangi to ba libéré. Denise Nyakiro la première dame que j'apprécie, habite na bengi ça quand même mon appel c'est conseil. Denise Nyakiro apprécie maman na conseil maman moni hein. Ozano acteur, ozano muta politique, le bakano politique. Eza mabete, mais ko fingi eza mabe. Et puis à Silisi yoka Maman Marie, et maman on est na zaona na bana na ngai bana misala te so ko pesa ba ko misala. Akeko na mo senga maman Denise apesa bana na misala. So et puis Silité, tant azongi na ndaku na ye. Des voix qui to kwa ye. Na batu mususu ba ye la muka, ko ya ba ye wana, ba Silisi Maman Marie, muta intimidé ote. Le baka na yo, biso to na sima na yo. Des voix c'est bimis na poche na ye $60. Il y aura un niveau. Donc, à finir, maman a un danger. Après, si maman a $60, donc il donne à une maman $60 pour que cette dame commence à insulter. Il y a le président Fouatia qui a raison. Alors, opposition, c'est une opposition faible. Je vais vous dire pourquoi c'est une opposition faible. Sous Etienne Tshisekedi de Wamoulma dans l'opposition, nous sommes en train de nous rappeler. Etienne Tshisekedi était le seul acteur politique congolais dans l'opposition qui pouvait nous dire ville morte, de Bobimate, Kabila n'a pas bimité. Mais tu sais qu'il passe à l'ango. Mais tu sais qu'il passe à l'ango. Tu sais qu'il passe à l'ango. Na yebi na elego mo boy na nenga mabete bandeko tanto lo ba awa bitumela biso so nzele zaka moko Congo na liboso kasi Congo jana ba profita kana kombo Congo te po bongo baliaka biso so toza bana mboka ngana yebaka première fois Tshisekedi a organisé ville morte zaka le quoi marche mais comment la ville morte batu ba bimaka te na yebi après on a eu ça la point de presse na ki po kota na katia il a dit na eu de presse il faut zala to kota na zala d'époque mo kala bakabela ngai pa combattant mo ya makaso na reconnaître ti lelo Patrice
longesha en tout cas na éviter ça c'est pour la communauté limbisa kasi mais bula musala ngesala bien kabila basengwa na atindelanga machine caméra za na ngoza lokwa téléphone na kota lango ndima pete na lata pete alo na kota lango ti bato kama koti ndeni po kabila derrière chaka ba barrière on dirait de Tshisekedi président de la République oh c'est que na kati opposition bon place wana ndeko zongi singa penza image opposition ya kalande zalaki na opposition ya lelo ozomona bon na éviter ndeko ko ba ko sanga pasi na soni ouais mais vous avez raison il y en a dit que au lieu opposition kala Etienne Alobi ville morte bala moto babimité transport et salité ata transport à l'été salité mais opposition ya lelo Fayulu ata Fayulu Alobi marche bosa la marche bato bazo kenete Alobi ville morte moi signake wenzi oh nous avons fait l'opposition tala barokemba na bakembité barokemba biso dosa opposition tola ta veste été tola ta bilamba moko bizarre toto ça va marche tola ta bilamba ba new ba ketch moko poto sotaka ba mire ba boki ba gaz lacrymogène pas voilà poudre terre voilà bleba na ozo ra bleba palais na kati bleba na tia na kata chasser na pakoli na elongi na tia na poche surtout tobi question toza na balabala gaz ekobetama basi bino bono tsoka na kati ya sute bono tsoka boko tsoka na kati ya siko wana totambola tobi déjà que makambo eza na mosika toza défier police mais lelo eza opposition nini eperinga alati veste avec mama Rachel Bousso atie mama Marie liboso alati veste na soulier aotambola azoba nous sommes contre le régime Tshisekedi t'appelles toujours liberté bosala la marche azwi mai asobi mai aomela mai nous allons paralyser ce pays aomela mai Shadari atambola ti alembi pema ameli pema asombi 5 bouteilles à mai tant que s'il a qui relia na hôtel du Fleuve asali commande à bloc à $200 pour aller santé zonga. Mais nous avons fait l'opposition des Ange. Combattant jusqu'à la mort. Et s'il était yoga, biso tout lingi echene, oya e Kabila zonga na Rwanda, oya Kamere zonga Burundi, oya Kimbuta Melidia Malembi, oya mais biso, nous avons marché dans cette... C'est ça l'opposition. Aucun plateau à télévision coûte aucun plateau à télévision coûte ma réflexion on a tué Chebeya on a fait ouais toi Koloba ba preuve ezali on a fait ceci ouais to continue na kati ya biloko ya réflexion et intelligence wan tolobi to ke na marche on sentit que tozali attaquer lancer tozawana dans boto oyo to yembela Kabila wa on a beaucoup chanté pour Kabila ici dans ba marche mais bango bazala eloko Koloba te. Parce que nous colons yo pour nous le banini. Bino bonde koloba parce que Kabila bande ko pour le bater. Kabila bande ko tinga ko sa élection te. Kabila bande ko nga ba marche te. Kabila bande ko sala ko monde se faire na ngoti. Tshisekedi atiki bango ba marche. Est-ce que lingi bango ba sani. Faut changer stratégie. Tshisekedi atiki bango ba marche. Mais si ko ba ko sala opposition ndenge ba ko sala te. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de matière. Pourquoi? Atiki bango so ko conseil bango na nini? Na ba réalisation malam. Économie mati. Azo ko assurer sécurité en mboka. Baza kotonga banzela partout na Congo, baza kotonga partout. Siko ba ebese ba ofundi la Tshisekedi te ba komeka jouisseur, incompétent. Siko to biso peut ko kipe yango te ba koti na mafinga. Yango ki mokoza mboka na diamé na biso ba prison ko tonda. Pourquoi? Puisque les gens sont commencé maintenant à entrer d'insulter. Mutaleki na etando ki alobaka ra Denise Nyaki raza rwandaise. Ozana bilembote. Ozana na preuve te. C'est ce que cette dame là, cette pauvre maman là a fait. Maman wana en réalité Denise azaki na opposition babande ko sala marche azaki wana azaki congolaise tant ba commis na pouvoir commis rwandaise et maman na écoutez moi j'ai étudié avec les gens congolais de père et de mère otanga komune un ami à moi totangane bunani muzirwa oyoka kombo muzirwa obula le roi ya Rwanda mais congolais il y a des Nyamwisi ici des Nyamwisi des Nyamugabwa ils sont ici. Mais cette dame a traité la première dame d'une Rwandaise et les autres sont en train d'insulter Kofinga. Pas Kofinga, nous on n'insultait pas Kabila, nous on parlait, on traitait Kabila d'être criminel. Puisqu'il était criminel, nous avons des rapports jusqu'à aujourd'hui. Nous le disons. Kabila a détruit ces pays, nous le disons, on avait des preuves. Balabana Kabila est rwandais. Est-ce qu'il y a pouvoir à Congolais? Akogata ko porter plainte pour aibi kazaki ne congolais. Pour nga so finga au traiter autant de fois rwandais que na ciblé yo.
na reporter au plainte au prouver que c'est Canada rwandais comment ba lobio c'est que pas bandai ko tia kabila malaise afandika bo fingi lobio alamuki na tongo moko lobio te bokangilanga mwana wana boyelanga ye mais ils ont finga te ils ont finga te fa Etienne Tshisekedi ba yopona ni Kabila a eu pouvoir naïe a violé mibeko à l'état a bomi a violé à stade nyonso violation des droits de l'homme habité tete na se rappeler sur na Malba Tshisekedi cher Congolais arrêtez-moi Kabila ramenez-les-moi ici vivant voilà ngana la Petro Congo zaki mafika te Etienne Tshisekedi wa Mulumba le seul qui pouvait parler puis le pays est paralysé c'est-à-dire que nous allons paralyser Akokata ko paralysé oh mususo muzitu nous allons bloquer à ce que les investisseurs ne viennent pas Akokata donc ils ne sont pas capables de faire de l'opposition so beaucoup qui na bino opposition te botika na bino ti arrêtez laissez sko loko ba ko kokate bo comme sko ko finga bango va organiser lit na bango pour insulter le président de la République ko finga or ndeko ange. La Constitution de la République, dans son article 23, garantit la liberté de l'expression. Lorsque vous lisez la Constitution dans son article 23, alinéa 1, on vous dit « Toute personne a droit à la liberté de l'expression. » Point. Sans quitter alinéa 2, le biboué. Ce droit de liberté de l'expression exprime la liberté de l'opinion, par écrit, je crois, par le parler, etc. Et puis, quelque part, dans le lobby, sous réserve de la liberté, sous réserve de la loi de bonne vie et mœurs. C'est-à-dire que vous avez la liberté de pouvoir parler. Vous avez la liberté il y a coma. Vous avez la liberté de critiquer. Mais vous n'avez pas la liberté d'insulter pour l'État au Kangayo. Et puis, Moutakanga Rezara Fachite. Fachi, c'est vrai, Azali, magistrat suprême. Massambi Sarate. On a des statuts de constitution épaissée par pouvoir, puisque c'est l'article 69, le garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a un sur la bonne fonctionnalité de loi de la République. Et il est même aussi censé de respecter la loi. Mais la personne qui arrête, écoute, personne morale. Cette personne-là qui arrête, c'est l'État. Na fingi en chaud, na fingi yo. Ok, na justice, c'est saisir de justice. Eric, tu sois ka finginga. Bah ouais, bah okanga. So ba kanga na bi l'État zate. L'État za ponga na fingi. De yo le ki na tendo ko finga no fachi. Ba kanga ote po l'État za zoba. Obi l'État kanga yesu hein. L'État beta yesu fimbo memisi na ekulusu. Aba ki pe likolo. Yesu ndimi akaisa la kalisa pe à l'État. Yesu leli pe leli la babisa bata biani. Te moi aller na chuluba te yesu ba chuluba. Yango les aralang ya ba santu ni ba na ba ange. Eli la mabisa bata biani. L'État beta yesu fimbo. Ba le beote maman Marie wana pourquoi ba kanga ki na 5h du matin et zali crime et tout ça ba ko kanga mutu. Service de renseignement oyebi ça eta ko kanga mutu. Oyebi service de renseignement ya États-Unis ba CIA. Na muso be nango State Service Secrets américaine. State Service Secrets, si je ne m'en passe. C'est aussi l'un des services secrets des États-Unis. So il va y avoir na Russie, il y a un service secret SV, je crois SVR, Service fédéral de la Russie, Service d'intérieur fédéral de la Russie. Et là c'est le service secret. Bah quand il y a au Kanga on a 1h du matin et puis bah on va à courtois terre. On est quand on fait dire mutalali kana katanda kuna ye mama beti ko fi pour fongoli ndango pa mama Marina pongi ba che ba kamera ba te mama riba te mama riba ila ka endeni ko afongoli ndako bonjour maman papa bonjour maman yaka ba soli na ye malanda biso alandi parce que bon maman mariba tika ko beta tamba tati batali ka age maman so ba zipa ke mama ya lobi na songa liputani achaki mbongo na yeso ki $70 te abi te 300 tel baki $3,500 yoka lo na songa liputa ya ingénieur yoka lo kutala maman de mbonga mwana na $3,500 na tongo bayo kange na 5h na 5h na mbongo ya dollar na liputa ndo ke nango wapi abombela ki mona omoni lo kuta omoni esi ba lo kuta moko bayo lo muta lo kuta ye muta ya finga ba police bolole et puis t'en as finga ba fandi mupanzi nzambe nanga. C'est que ayela maman na botaye maman botaye maman fayu maman Marie maman botaye c'est quoi ici maman botaye ko ça oh des fois ça kabeli maman ma fayu de $60
Si comme maman wana bakabelo $60, yo les kobi ba ibaki nga $3500. Si comme nana nga ibaki $3500. Donc elle est allée rencontrer la première dame, à cette première dame Moussala. Et puis et pas première dame atikali ko la première dame te ba ibaki nga $3500 le bien ngoté. Ce temps abimi pour luka moi nae Fayulu pe c'est mbongo pour Fayulu pe azala ba nyonge belé bandakal ça fait beaucoup de mois fouti ba na Faden House était. Et Fade wazwani za Samuel to Samuel to atika za la gestionnaire mais banda zana bato afuta miti nazoki information mutu moko tabite na olungwa ngala na ko sata na pullman pour que toi wana Faden House et lo keza souté nazoki information bite a wana Faden House et lo keza souté banda nazo sala musala na ba Fayulu zo futa ngate incapable de payer les agents na Faden House mais capable d'envoyer cette pauvre dame pour insulter. Donc le président avait parlé et le président a bien dit que vous n'avez pas ce droit là de pouvoir insulter. Car chose et puis makala mikolo eza kotonda te na bakuluna po bakuluna ba changer vie. En général so ikabui ki so babenga kabui ki. So ki kuluna zok sala crime bakangi yo. Ba oboma ote. Obi Kabila azaki meurtre, meurtre un assassin. Kabila kuluna sali buzo ba po kuluna azala musala te ba bomiye. Ba bomiye na opération likofi. Mais ya fache zanini. Kuluna bakangi bakeni na service national. Abandi osala masangu et puis na sima ba futi mbongo. Donc prison centrale là sur na bakuna te comme ko ngamaka na ba policier lokuta. Batura ba Kaboul menteur. Jimmy Gitenge menteur. Po Jimmy pe bakanga po Jimmy abuka yi lokuta. Obi lokuta Jimmy zakini. Alobio ba criminel mo ba Rwanda ba Ouganda ba koti na Congo sous le gouvernement Fachi ba bo maman Olive Lembe. Information na zo pesa ozengo. Oh ba bo maman Olive Lembe. Oh l'état a dit ya solo yaka ba te yoka te mobile nekuta zaki to boma ete na bibi mobile nekuta zaki aboma biso to boma ete kaka mamo live to boma l'état bitete yaka yebisa biso makambo o te ye pa quantité eza théorie a des bonbons na zoki pa Kaboul et tout ça obuki lokuta ndemo konza moka lobi le mensonge on en veut plus de mensonge lokuta neto boyi critiquer mokonzi soko leki okoselo ka lokuta ba fundi oso na bilema kadiosha na bango nde yango na te bakosaka o biso kadiosha nde yango o mikolo so okosika critiquer no biso okosika no moto zuyo to isoka olobi yango prouver e communauté tango loba na yo melokuta nde loba na yo traité régime ba jouisseur oui régime ba jouisseur ce que to iso OK ba jouisseur ya prouver biso jouissance voilà ce que comme devant l'état au monde ya balobaka bien Jimmy a toki sous vêtements poli na masuba. Je vous dis la vérité, a toki. Kaboul a toki et azako rata okata mazaka makolo. A toki. Vous mentez, mais vous êtes incapable de dire la vérité devant la justice congolaise. C'est pourquoi le président Fati a dit, si les prisons centrales doivent être remplies, rotonda. Na le couteau bato. Ba le bio le président Tshisekedi s'est contredire te. O alba ki ba kacho aner ko exister te. Kacho aner za esute. François Biya bakangi bacheli kiti basombele mai ba auditionner pour que komi et puis aussi ka ba auditionner Climeza yo kama lile côté malila kitoko batuni odia nini o tina za bola belanga ndakala na fufu na pondu ba yene ndakala ba yene François te anya kango fort ndakala na yezala ka mayela to sensa et pas linga touche mingi ba eli yango a beti futi abina kolala wabina la kana kete ba bisete to somba déjà ba mbeto bien ba yele tala mbeto alali punge kitoko le bina tonga la mwi ba conditionné mais tanga Kabila kashwa ner moko ba tio sur la niai sur la masuba boza 150 personnes c'est comme ko maté ou a dégager pète et mati degré vous sentez que ça ne va pas et sur Kabila otuna je koko mulumbati j'ai koko bima erni na hémorroïde le même jour à Sanza Makila Muyambo Frank Diongo et Jean Dio Mindongala otuna bangoti bango balia baleki bota régime à Kabila Frank Diongo eza kwiti Frank Diongo amelaka mingi kwiti beti et puis mpiaka Frank Diongo alinga ba nommé ministre papa uzata na poids politique té bato tout au na kati ya gouvernement bazana poids politique ya nini Frank Diongo amandaki no lumbiste c'est quoi comme Tshisekedi azana Frank Diongo azana poids politique té Frank Diongo azo peser té ataka bunda leki na poids bitumani abunda ya bunda landa nzela ya lokuta ekosi bitumba o Frank Diongo abunda ezaka moko ngana ebi ezako sangisa ba 4 féticheur ba bunda na stade des martyrs eza bitumba bunda sala
Mais oui, ils ont bon. Avec un rabat dingue, banani. Oh, mais récemment, où t'as reçu la mort, t'as raison soutenir Fachi. Mon salaire, ça là, qui toque, on a régime à Fachi. Tu vois, pour nous battre un sport. Franck Dion a beaucoup mais ça y nangote. Franck Dion a arrêté, faut bâtir, à ta protocole, il y a chef de l'État, assimilé à chaque cause. Pour avoir un ministère, ni na rosala ni na ministère ni. Natu na ministère ni pour ça la ni, aloba ni. Alors expertise ni. D'accord, formateur sportif, il y a un sportif aussi, mais ça va sur Bakissi. Je vous dis la vérité. Et casier judiciaire n'est béba. Pour Franck Dion avait séquestré la garde républicaine. Qui ne sait pas? Garde républicaine à Kanga va séquestrer Bango. Ne Kabila Kangi ça y est. Et alors quoi Kaboun dit? Kaboun de paix a botté le garde républicain Munduki. Oh, la garde républicaine est censée protéger le président de la République selon la Constitution, sa famille, puisqu'on a, quand on parle de sa famille, on a élargi sa famille, que ce soit biologique, que ce soit restreinte, et également des hautes personnalités qui viennent dans ces pays. La loi le dit. Yes, quoi, Bototara, policier qui est au bout de la garde républicaine, il y a des habits. Eh, il y a des habits, mon amour, là. Garde républicaine, Chikata. Mais les mystiques. Mais il avait déshabillé le chef de l'État. Et nous étions contre ces gestes-là. Et lui voulait que nous fassions quoi? Toi, tu es beaucoup. Peu régime de jouisseur. Eh, Kaboun. Total hydrogène, non, on somba. Poye, ano somba kaka na avenir na bango na commune na nini. Ya limité na Kingabwa. Siko banda koma vice-président, ça manda ko ça ko commande ya bakarolati ya Espagne, ya France, a osangisa ngo siko nyonso apa ko la rona nzoto na ye. Et il est bla komi tembo na Moïse Katumbi. C'est regrettable. Otali Katumbi be pembe juif, otali Kabundi bwe. Ye Kabundi pe o azaka tangi. Nzoka ndeko na ngaya Kasai Central. Ba maman na Kasai Central ba longoli bilamba ba la kali Kabundi. Na ite so bomona kiango. Donc, buzo banyo sa saliwana. Biso to accepter. Je crois que le président Tshisekedi na balokisho na lobi makambo il a tout ramassé dans le domaine de la justice makambo bela lobi yango. Et les gens doivent noter que nous avons au moins un président qui n'est pas ce que nous avions assisté. Au moins, toi, on a fait. Oui, fait Tshisekedi. N'arrive pas à qualifier Ndegeni. Oui, fait Tshisekedi, il est le bonheur de la RDC. En fait, j'aime ces présidents. Je suis heureux d'avoir un président comme Tshisekedi. Et nous allons faire des voies et moyens pour que ce président soit réélu. Ata bao Kaboun, obana balungwe Tshisekedi. Obani, bakanisi que so balungwe batiki les chefs de l'État, ne fati a rejoiter le kuta. Le peuple est derrière le président, puisque nous avons vu des réalisations. Talaga dans la loi des finances exercice 2022, il avait été prévu mobilisation à Mbongo, il a pratiquement 11 milliards de dollars. Mais la minute tout au tout ça, mois août. Août, c'est quand mois 8e mois. Au lieu de 12 mois, tout ça, 11 milliards. Dans le 8 mois, c'est déjà 11 milliards. Ce qui revient à dire, soit tu remettines à décembre, tu as un excédent budgétaire. Donc, tu as réalisé au-delà de 11 milliards prévus. Mais économie bien sociale des mais social ils ont comment ta muke na peso exemple comment ta salaire va fonctionner ba gens les tes ils socialité il socialité prime il y a gratuité il socialité ah ba fonctionnaire agent de l'état ba qui ne se faire soigner il y a offert les socialité service national gratuité to la tour aussi ba pas maté gouvernement zo bon ebele pour gratuité aussi ba rebondissation gouvernement on tellement mais yango mukolo mototo ko bunisa mokonza mboka na makamotali gratuité de l'enseignement lobi makambo mabe pour la gratuité boloko kanga iloko na lobi pour gouvernement oui plus de 5 millions d'enfants banda kotanga te à cause de la gratuité ba kotanga na fayulo oui fayulo ACP là ndazana batiele kutu maternité ofele fayulo ko tia moi sinezemi a tia moi sinezemi moi saboti et puis moi na patangi ofele donc zemi ya ofele hôpital pe ya robota ya ofele. Et puis autant que ça peut moi na ofele so yebi sanga mokonza mboka o tia ofele nyonsti fayo la zoli ngara mokonza mboka bisaye kendaka na supermarché ya mwana sifa ya mwana kabila zanini kin marché fayo la zoli la ka ba bisaye kin marché za ofele pour azora bilo sa la provision ya faden house et aussi mbati afufuta kambo na kin marché mwana mboka to komi ko na suka mambo ke na bité mo malo ke pona ko ba baninga mambote suki pe mo numéro de téléphone ba o bazana businga ya kokomela to ko benga. Pour écrire pour nous remelanga je n'ai pas bateau va komelanga pour nous discuter toi analyser ma caméra mboka na biso et puis pour nous soutenir ba auto ça nous sommes en train de faire un grand combat une lutte et qui demande à ce que le soutien de tous soit toujours important envers nous. Le numéro c'est les 082 70 38 226 082 70 38 226 082 70 38 226 votre frère humble serviteur Eric Chiswaka. Ce que nous pouvons demander à tous les Congolais c'est de soutenir la vision du président Tshisekedi. Une vision qui est
lutter contre, n'est-ce pas, la pauvreté. Quand on lutte contre la pauvreté, c'est mettre l'homme au centre du développement. Puisque c'est l'homme qui déclenche certainement le développement dans la cité. Et nous, nous sommes là. Moi, Eric Tshisekedi, je l'ai dit, je soutiens le président Tshisekedi aujourd'hui, demain et après-demain. Puisqu'à cause de Tshisekedi, il y a des choses qui changent et qui continuent à changer. Oh, quand c'est que nous sommes plus populaires, et que les gens sachent que nous allons faire des voies et moyens pour réélire les présidents de la République. Et puis, Ngapé Nazar, Nabi Sarabadios, nous sommes candidats à la députation nationale. Donc, je ne cache pas mes ambitions. 2023, ça s'approche. Donc, on élire président de la République et puis on taper à l'Assemblée nationale. Pour taper ça, on a majorité. Comme ça, tout ça, la ressource n'a pas tout la bande de la rango. Assemblée nationale, il y a okotela okuta mutute akota makolongula lo bakinguza kinguza soki muta alinga kota makolongula sanction et puis biso ma otokotia loi règlement d'ordre intérieur okoyi koya ensemble national tena elamba mutalongola ka fulu soki olingo kota to bengani yo lata veste lata malam ne to mona ba parlement anglais et tout ça nini ensemble ngo koma boye soki moto lokola netinga nzaka kuna te soki na ye ne lamba ya boye na koki kokota penza te bon boye na kokota nanga po eza robe kasi baya la trata mosusu pantalon malati polo akoti siko moto oyo azoya ne lamba oyo eza kuti ya ba honorable te mais bazokotisa ye bona éviter moto apesa bango accès wana eza Kabila te po su Kabila namona député bando kota na mpuku amune na tiango na kingo akoti yeba akoti magie occultisme idolâtrie la manière de mal s'habiller na parlement moto akota na parlement makolo atayo moko na parlement ni bakota makolo bongo azokota mbiloka chef coutumier na kati ya parlement c'est pas normal. Nous allons renouveler ces parlements. Il faut que ça la parlement la des élites. Moi je me rappelle la bande de la sur ce parlement 2006 ils avaient un meilleur parlement où vous avez des débats réfléchis sur la nation. Parlement ça rendait des débats ça makambo ta la bête na mboka bitumba ndeza sur des lois et puis il faut pas qu'il y ait seulement des lois qui existent et suivies à Mibeko. Les députés ne sont pas censés simplement proposer des lois. Ils sont censés faire de suivi et pour que ces lois soient exécutées. Nde biso tokosala. Mwana mboka Eric Tshisekedi émission ici là on atoni matondo mingi na rabi. Matondo azakisi makamera ya tindika bosolo raja kula moto ntikulu na kozangisa te baza disaka penda chaîne oyo rifan kisombe papi keli na bino nyonso pe bozili bakuma la mo kolanda biso dudu matundu epai wapozali totombeli bino penza mokolo to semaine poso elamu